tout cas conseil na pesa na mutu nyonso tout surtout biso ba mama mboko yo ezali mboka bakisi soko mono vandi kaka likamuki baza kotunu bandi kolela mingi kene koluka médecin soka mono lamuki boye okubone kosala ba shopping kutambula tambula luka médecin mboko eza mboka bakisi mwa mbuma olamuki na tongo obengi GP biso ba GP yango ba médecin lokola Jean-Pierre Sang voilà obengi ba médecin GP na tongo zu bouquet banda koloba makambo so yoka kawana o mwa mukusa mwa ape mwa mbuma tozala mboka ya mbuma soko moni pobia mama moni mungene kumbuko yanga mingi benga GP oh moni uzako konda mingi benga GP tozala mboka ya mbuma kubanga te soko moni pe komiko tala makambo batu mingi te luka GP biso mwa mbuma oh mboka mbuma banga no te mama ngamo pa fana lo basi na milaki mbuma na ngala melaki mbuma na ngai uzele bo muna mbuma na ngakala mimi oya na mbuma voilà tozana mboka ya mbuma kubanga te benga GP atanga muna za kusona bino awa soki na silisi ko solo na bino na zuma mbuma nyameli mbuma ngawa na sa nini tozana mboka mbuma mama mboko za mboka mbuma ya mboka mbuma mama soko moni makamza utambola malamu te suki ezokola te ozwi mwa mbuma umeli uvandi boye omoni pe poso nzoto eza kobonga eza kotela bien te mbuma tozala mboka ya mbuma mama kubanga te mbuma kene pa jipi apuso mbuma sopa moni okomi mama mingi mbuma. Vous comprenez, biso na poto tozala mboka ya mbuma. Ça veut dire les médicaments. Conseil gratuit ngwana. Sala makasi zo mbuma na yo. Poto boyi yo te mama wana ndenga zana bazwai bakanga ye na nini na CNPP. Mbe ozui. Azalaka muninga na yo te pe na kotikala ka ozala muninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobe la vie. Tolobe la vie Papi Gen. Émission kitoko oyo ifoko landaka pona ko pesa makambo yango to bisibino ki azalaka muninga na ote ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolobe la vie yo brondo nazalaka muninga na yote pena kotika la peko zala muninga na yote Papi Gen tolobe la vie gumu chuchu supu azalaka moninga baninga tango kokie Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie yo sote pa nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen nazalaka moninga na yo te Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo te est-ce que naza moninga na yo te Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Azalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantous Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willy Sionga. WS
Production Willy Sionga. Hi, bana kin, bana Londres, bana diaspora, bana monde entier. C'est moi Nathalie Makoma. Mon Dieu, dans un enseignement comme Sabino, ngai lelo pe na recevoir box na ya Sepela TV. Mais au point ni na fait na recevoir ngo, pour na remarquer qui na Vodacom best of the best. Ba fan ba bono komelanga, moi na tuni ozap, on a à Londres, mais autant na ngonde nini. Mais sur Sepela TV, hi, hi. Au moins ni ba binga coûte grâce à Sepela TV. En tout cas, c'est incroyable. Je vous dis, Binonyo boza kuna oza ngote bozwango parce que kuna bozo ba update ya musicien bozo ba update ya single nanga ozo ya Papa G. I can wait to see a smiling face and your little hands, Papa G. Sepela TV, Sepela. Okay, watch Sepela TV or get it because I have it. Bye. Bande koto pesi binombo te partout, beaucoup disposer encore battant ya kolanda biso boye na Tolobe la vie officielle. Vraiment merci na bino, merci na confiance, merci na disponibilité, bino beaucoup tibiso encore na banda kona bino, to pesi bino merci. Oyo nanu a koma abonner na biso te, abonne-toi, eza gratuit. Soko taliga wana en tout cas, okomona offre nyo seza wana, abonne-toi. Pour avoir attaqué la notification de bisoté que les cas vidéo boité sans pour autant s'abonner na Tolobe la vie officielle. Vraiment merci Nabino, merci na ba conseil, merci na ba prière. Voilà, parce que ndenge to tambolaka, ndenge to voyageaka boye sans le sambo mawatro. En tout cas merci na ba oyo vraiment ba pensaka. Ya ko chabiso na ba prière, merci à vous. Nzambe apambola bino pe de retour parce que la prière n'a pas de Karayango. Voilà. Donc là, Naza na déplacement. Je suis en Espagne, précisément dans la ville il y a Saragossa. Je suis venu depuis avant-hier en Espagne. J'étais à Bilbao. Hier j'étais à Pamplona. Et pas Yande Konabiso, Toko Diasamba. Je crois que l'émission n'est pas très bientôt. Toza ko lancer un les lokakaoyo. To lancer un alors to yaki wana cadre ya fête ya bana libanda. Oyo moi je suis parti dans l'un de bana libanda bato idéologie en kuma bato babunda pour na correcteur vie et donc les loyo na ba bengi ngai awa. Et puis c'est par rapport aussi à mon travail. Donc ça là Moussa no bien. Ça Moussa no bien éviter ba polémique mo ya pambala loba likamunenge zali. Je crois que au bandozwano pe bandobengayo et puis comportement na yo comporte-toi comme un adulte parce que yo aux adultes mais aux se comporter genre donc yango moni ba plomsomo na ba tumsusu yo c'est peut-être bon là yo ma wade tindiro ça ba buzz mais nous on a plus ce temps là surtout comme Nathan il y a réalité comme Nathan il y a ko vandisa ba parents Nandaku bateau yupena mitwe salaka les gens réfléchissent ça va bien donc voilà et merci je fais un petit coucou et pas yande konanga ça pour Google courage à toi mon frère mes sincères condoléances à toute la famille je sais que Nzambe yemokonde muta pesaka et puis yemokonde mutu abotolaka parce que pe moi toza na ngoso qui pe Nzambe te de même au boulot. Donc, Nalobi, dans l'Espagne, et tout, Bambote Nabino, Bana ya Saragossa, Nazalia, Wanamboka Nabino, donc tout le monde, je crois que l'autre monde en a fait, tu en as dans Libanda, tout le monde est aux Amala Mingi. Na bandeli encore, Salamoussa, na bien, Bando Benga Opi. Benga biso partout, Zali, Tokoya, tout le monde bandeko, moi échange, on est ça, moi bien, moi bandé sur le bandeko Sika, tout, voilà. Donc, Benga biso tout le bien la vie. Parce qu'il y a besoin de déplacer en abysso, donc on est tous aux qui te tamboulent partout. Voilà. Alors merci à Washington, le grand pays d'Amérique. Jérémy au Canada, merci. Didier, merci. Pays de Bocao, merci. Emile Bamba de Zurich. Emile Bamba de Zurich, nous tournons à Kati, à tout cabine tout. Au Bozalawana, merci à vous, Eric Shimanoka, PDG authentique. N'a pas beaucoup de mais mon invité Eric Shimanoka. Nous sommes à Barcelone, nous sommes j'habitais à Barcelone, à Saragossa, voilà, on a lobby et tout, voilà. Donc, dans l'équipe,
toujours sur un sujet. Parce que Belé, Zelagi Bisso, nous avons émission presque chaque jour pour tous en sandou comme Makambo. Nous sommes kilo, nous sommes un peu moins kilo, mais tous en Makambo Belé. Et puis, ils continuent au Bakisama. Alors, Makambo Boy, quand on est dans le Bela vidéo au monde, quoi. Sujet parce que ils sont dans le Bela vie. Le long de l'équipe, on a Tomeka Kosolola sur troubles dépressifs. Oyo, Babengi Yango, na combo ya dépression. L'autre bien, on a dépression. Mais ça, trouble moko oyo. Et ça, vraiment, et ça, ça la pagaille, et ça, la rage, il y a ça kanate. Dépression, et ça, c'est une véritable maladie. Wana, Bandeko, Toko Samate. C'est une véritable maladie psychique. Dépression, la dépression. Ebele, Zwaka yango, Tobenga kayango ya moko boye, Tobenga yango nini, mou comprena. O ngana ko botelo mou comprena. Aboteli mou comprena. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça. Moutoumoko oyo pina obike. Donc, lui il comprend pas. Pona ye, oh ya lobby ezaka ndenge wana. Non. Aza déprimé, ana dépression. Sikoyo, awa toye ko lobela dépression, et puis toye ko lobela lolenge nini oyo, tu peux éviter la dépression. Parce que oyo nyonso yaka ba pensée imaginaire, ba ni okoki pe kokima yango. Comment koyi ko beta dépression changi. Monia tolobe la vie. Mukwa bongo donc mukwa bongo, ça dit faut pousser pendant raisonnement. Pour moni le tout le monde est tout normal. Moi si moi c'est parce que ça tali bien dépression zali sur 100% il y a Batou. En tout cas plutôt il y a Basina Mibali, au moins 90% dépression pour la femme. Alors parce que dépression se caractérisée par des perturbations d'humeur et de l'humeur. Donc au monde mutu humeur naye olaza na sengo alaka mawa moko boye olie mutazala na nesengo alata colère moko boye on chaque fois il faut que c'est kaka. Il faut que c'est kaka na vie. C'est important. Soit que pena temps na yo penda ya ko sekaka, c'est vraiment important. Na ko sabinote bandeko nanga. Na ko sabinote. Alors, le on a les cas to meka ko solano sur dépression oyo parce que c'est un trouble mental. Dépression ezali eza maladie mo eza contagieuse. Soko za na mwasi na ndako. Asali dépression, azaka na dépression. Yebake malembe akobanda ko communiquer yo yango akobanda ko transmettre yo yango tellement za maladie contagieuse obando zo yango na ndenge nini tokomeka ko solola awa trouble dépressif eza na bandenge ebele et puis eza ko ya na bandenge ebele tela lobiawa na 100% en tout cas basi baza au moins na 90% à Bassi de baza vraiment na dépression. Donc balobi, la dépression touche davantage les femmes que les hommes. Et puis il existe des traitements efficaces pour soigner la dépression. Oyebi bandeko ezana bato misusu tozalaka na bango tout temps pour la rappeler na bango. On doit sentir que mutu wana moi si moko boya lata mawa moko boye. Moi si moko koma colérique. On commence à makambo moko boye. C'est-à-dire air moko boye. Yo moko zoe balisu te makambo yo salaka. Oza la dépression. On commence trop colérique même na bana na yo moko yo boti.
même na bandeko oya yo do yo kaka mutu te on a dépression parce que nzambe asali mutu il faut ayoka pe mutu yo po ko yoka mutu on peut faire yoka yo ainsi de suite parce que yo moko otonga zala te yo moko otonga ndaku te mais olingi ko yoka kutu mutu te oza na dépression boko fanda boye na mwasi na ndaku mwasi atomboki makambo ngo oyo tombokeli yo yebiti so aza na besoin ya quelque chose yebisa mobali na yo ke non papa na besoin ya boye nyonso basololaka déjà pour dévoiler le mot rapidement pour éviter dépression pour c'est-à-dire que médicaments mosusu ya dépression ezali dialogue obitango solo lina mutu ozali na problème na motema na yo ezopeso kandata mosusu mutu oza na ye ayebi te yango na mona obitango obi que dépression eza contagieuse parce que tango wana mwasi na ndako toza mobali na ndako olamuki to mobali ona siliki bozaki bien mais asiliki kaka boye ndeko aza déprimé mais sikoyo yo zo comprendre telo ko ndeko asilikeli mais monte que no yo pe oh mais yo sika boneni interpréter colère donc à transmettre yo maladie na ye wana tellement ça contagieuse po et lo ya silikeli yo yebite eta mamu ngala mukila to mamu mutasiliki oh mais yo siliki boneni donc ya rasenti ye mone mutasilika entre temps ye ba yo poso kota na makambo sans le savoir. Dépression eza na bandenge belé bana ebele yawa moni même na banda kutonga sa ko éduquer bana il faut keba parce que moi na mso ko kola na ba mon ba choc belé comme ça peut moi na et ko chape moi na ba trouble wana ba choc wana yo ka sokwa neti oza ko éduquer bana na bien zo ande oza ko bebisa bana yo ka sokwa neti oza ko kende bien na mobali na onzo kande oza ko bebisa mobali na yo. Omuna mutu moko boye donc pona ye ya malamu za lisuite na mukilio oh non ye akima ne milya bazairwa non ana dépression est-ce que zairwa ne sont tasage makambwana donc ezana ba couleur moko na zo bisayo dépression ezana ba couleur ezana ba ndenge ebele. Et ça changement d'humeur. Comment yo muto linga au kota no pena la dépression ndengo c'est-à-dire yo change no humeur no libela do pona yo change tout. Dépression est une maladie moko très grave. Muto aza na dépression avant na libala te. Moi si mobali soza na dépression parce que mais aussi kaka boné nini mais yo mais sikoyo mutu alingelo bone soité ah ba tete moi soza na incompréhension mokote sungaye quelque part bandeko to kondanaka batu oyo bazana ba dépression wana te. Omoni soki nzamba sali yo grâce au comprendre que moi si na yo to mobali na yo azana niveau ya trouble dépressif ya koluka ndeko nanga kosala kobwaka ete sala effort kutu obanda ko approcher ye sala effort obanda ko solana ye sala effort obanda ko kotalisa ye ki vieza parce que dépression est comme mutu na suicide. Moi, la dépression, et comme même mon suicide. Au moins, parce que mon kilo, papa, maman, Nzambe a salaki yo.
aleki mokimo mbana kolinga yo parce que alingaki yo yango wana tindaki yo boto ne mama moko boye yango bapesa yo kombo intel yango wana nzamba lingaki yo te yo koma na poto ovandaka na poto nzamba lingaki olukaki poto okota ba prière po ya mikili okomi na poto yango okomi mutu ba dépression ndenge nini Comme poto ya elengi te poto ze elengi mais comment tu n'arrives pas à vivre ta vie na mikili yango yo lukaki yo continue na monde c'est-à-dire au continue na monde de dépression monde wana monde mo wana ti potika yango eza des différences te eza ka kosolo la bo ndete oso na bino okota na monde mo bo to kota na monde ba souci mutu mo bo ta ko yo cho ba souci na vie na yo si ça marche pas il faut arrêter au changer pe vie au changer pe makambo na yo mususu au lieu de tika la wana au tika la stationner au tika la wana tika la ko lakela ba nzela no lekaki ngapi na sona lekaki nzela pona ya poto nzela lakela mabe mais nzela wana mte sala yo ya mikili donc aux ana dépression yo moko yebaka te ndeko dépression eza maladie moko très grave eza ba sujet oyo bato bele bako koma na ba sujet o boete bato bele bakomi mabala na bango mabale bele kufie na kosa binoti pour la nini parce que au moins là non moi si na yo moi si on a tete mibali bele bazonga so ba parler te pour la nini non na ndako moi si na makelele or ndena obia médicament liboso eza dialogue tangu yo za kokima ye po yo ne mutu fo si sa dépression wana yo mutu fo si sa yango parce que tangu yo zo kima ye yo kima kelele na ye dépression ne si la ta mutu asunga ozata grâce à tout le bela vie maman obiki sami moni papa obiki sami ozalaka okoma très colérique oza na dépression parce que mutu akozala kanda ta nzambe mokutu bokolo mokili oyo asekaka nzambe moto na esengo nzambe moto na kimia ebongo yo siko olata omonteleka normal te komo kokoma no kanda donc yo koma no yo koma colérique bebi okeno yo pa na yo donc yo pa no makabelekaka te. Il faut rendre vie simple. Parce que nous avons des dépression na makasi. Basa ko lata ngo pena na makasi. Misusu. Na lobi dépression c'est maladie psychique, véritable maladie psychique. Na ya mutu. Ce que kotaka malembe. Ce que continue à envelopper au mutu, c'est fini. C'est fini. Au mutu a une dépression. Pendant que bateau misoupe bazali, bakoki pe ko swapé moi temps. Ya ko banda par exemple, ko tali saye, pour bebe ba yebi na bango. Yeb sanga na be mission bo mona ka lelo, be mission sa ma lelo. Yeb sanga na be mission ya lelo. Émission de moi lelo oyo ka ba le blessure, la dépression. Sur ta dépression pe on lingaka be mission moko boye, nanyo bata rando bazo fingana akia koti. Donc ça dit même bateau va sala rando wana. Ba la dépression parce que mutu normal ressemble ka muso ani mona. TikTok, ba sala TikTok oyo pona ça dit on dit so tali bien chinois ça qui TikTok pour na YouTube eza ba bilongo mususu oko like sate ndeto za rabo biso to za na YouTube oyo bilongo mususu oko like sate na YouTube ba photo msoko laksati na YouTube kako maloba mususu okoloba yango te na YouTube so ba miko yoka yo na ba maloba wana oui ba te parce que YouTube okuta apena yete atoza na plus de 100 000 abonnés on comme ça tongo le mkaba ku ba kanyo poni pona ba propos tenu na yo bimise ba bêtise dans mon na yo mais TikTok na biso mo bina mutu mo aleki na télévision na
na ni na TikTok na pour tout le monde au moins au moins mutu mususu olali boyo mona olamuka boyo azaka na en ligne na TikTok mais ana dépression parce que mutu normal au comme na niveau wana ndenge nini comprenez bandeko langa et puis na bato ba hollandais ba na dépression comment tu comme na butu boyo bato fu balala yo bimisi ni na o banini bubu alobandi natala ngo mo na so ko TikTok na no lexaka o ka butu o cheka bo congolais muno ko sala ka bo izoloba et puis otala bo koti par curiosité on a besoin pour yeba on a besoin o ba no ba congolais niveau na biso ba congolais ndeni to keli makambango otala bo temla congolais bato basé belé boye bolanda mutu donc na bato bazoleka et puis mutango mona olekana lelo TikTok kalanga na biongo za ki pona bana biso bana sonde ko bina bina bila bima sika bana ba bina ba sa montage ngo bina bina mais lelo komi ora mutu moko boye mama mukolo tata mukolo oleka na TikTok po bimisa ba bêtise na munoko na ye faute na ete ana dépression siko yo moko pena après émission oyo mitala pour moi pena ba bolela ko mitala te mitala pena siko bon pour nini ngana mo loba trop beau muso lobenga bango kaloka o yaza mutalibaya wala mingi za bandi ko so mibali ba masa na biso mibali ba vie na biso ba leki na biso ye libaya na libaya faute na yeta muta dépression ana dépression muto beba muto za ko beba malembe ana dépression comment yo olinga exemple mususu na sabino na yebaki ndeko moko master mo na yebaka ye azaka master na kala master wana ya ko mona place à discussion zati ye place oka discussion zali donc ata bonne ko leka ye so moka discussion aya temi place wana bon akangi wa place wana ndena temi ga wana mama na munu à côté discussion ya batu au même yom to meme quelque part par exemple boyeneti na tambusi na net par exemple d'Espagne nenga comme d'Espagne na ndako bato bafandi bosa discussion moko ya okokate il faut bimisa donc c'est quoi na yo ebi na keno masa yo donc oyeba ki peteke azamu ta dépression à côté de dépression pour faire ça là mo examen de conscience hein introspection ozongi omizongi pena na kati na yo mais ngalo ba pe mingi boende est-ce que fona loba mingi est-ce que fona tchara mawa mingi boina vinanga est-ce que fona koma colérique boina vinanga est-ce que fona kangisa batu binemi boina vinanga est-ce que na botama pona kangisa batu binemi na vinanga non bon so na botama pona kangisa batu binemi na vinanga so na sala ngo poani il cause un peu de dépression hein so na botama pona sala muta mu comprenate donc c'est que mu comprenez ezali dépression. On est là pour éviter biloko wana. Namona pe batu bele bakenda ka église. Akia yembi alléluia amen nzokande muta dépression ko sakanate. As alata tristesse moko boye. Hein, asana ba perte ba plaisir. Et là on surtout nzamba sala e bandeli pesuka. Même biso batu toza ne bandeli pesuka mais na moi tant nzamba accordé biso par sa miséricorde il faut nécessairement to profiter na ta redia lobby on ne vit qu'une seule fois et une fois et amis baletembe siko yo ne no lata no colère c'est-à-dire reste la vie na yotikali do yotikali vie no na colère oka mutu mususu aboya bandeko na yepo na osambe na bolimbisa ngapoza na lobby en vérité ndeto yoka amo sambe bisa mamolangi na combat spirituel aboya bandeko na mais ana dépression comment ko boya bandeko na yo mama na ya boti yo soka zandoki kende basalisa ye luka mama tu faut que basalisa yo balo ba pe batanzamba lokuta bazali so bazaya solo luka basalisa parce que solution ata monsieur ko za kuna par exemple
bandeko na yo moko oboya bango kima bandeko na yo. On a dépression. Okima ba camarade on a dépression. Okotaka bar chaque jour, on a dépression. Comment mutu normal vit na yo kota no bar chaque jour? Bar. On a dépression. C'est quoi yo? Muta ke na église chaque jour. Mais asa ba comportement mo oyo yazo changer ti yazo tika ngoti. Mais ezani dépression eza maladie moko na yebisa bino bandeko na grave wana mutu aboya mote. Dépression ezali esprit na yo, c'est ton esprit ndezo yebisa corps na yo que non, je suis fatigué de tel, je suis fatigué de nini. Donc c'est à dire esprit nom de tinda sko nzoto. C'est vrai, c'est l'esprit qui dirige le corps, mais normalement ce qui esprit na yo wana est commis déprimé, tout est mort. Somme ton souma, tu m'as dit son monde normal. Il y a comme un kanda kanda, mais non, bo sungaye. Au moins, il y a pas une fois à la kaka, tout le bien fois à la kaka. Esprit na yo rose à la fatigué. Mentalement rose à la fatigué. Il faut surpasser. Il faut bimana katia ba problème. Bimana katia ba problème. Ba problème est enveloppé yote. Tala baton se base belon mi lo ba que non. Un jour sera aussi mon tour. Je serai enterré comme ça. Et puis les gens aussi viendront tout quand on est au batouana, batouana ya peka ndenge wana. Il faut mi lo belango yo moko. Alors, mutu mozaki na proche. Tata banana yo, to maman banana yo, to nana akufi. La mort c'est naturel. Parce que liwe za ranzambe mta permettre. Son za m'a permettre muta kufi. Mais yo lati mokuya wana pourquoi? Otika no mawa. Banda nana kenda, tika mama. Non. Nzamba bi pourquoi longola ki? Parce que Nzamba y a une force. Nzamba y a une force. Il y a ko tepe mutu wana na liwa. Il y a un moment où il y a un accident grave, mon confité. C'est Dieu. Comme il zinga na katia ba problème ti. Comme il zinga na katia dépression ti. Dépression est là ta yote. Ça là est fort. Obima na kati ya ba problème. Au moins maintenant que non oh espère colère, espère colère au boindé. Oh, yon kanda ngwani na. Oh, bon on sigre pour ani. Oh. Eta di so se mo kameta dia. La bimi na ngama makambo di non ate non kota mo bonati. Otala no ka mutu bo ndo so tala nga boyi, wana ko finga nga. On a dépression. Il faut obima ne lokona. Ça la ça l'effort. Ça l'effort. Pour le toquer na TikTok, c'est-à-dire na yom tozo talaye, donc na yom tozo loba. Na yom tozo loba, na bato bazo landaye, bango tout ba na dépression. Pour ça m'étonne que mutumo zo ba bêtise. Ah ouais, ben bêtise, c'est-à-dire aza ko utiliser ba gros mots na lingala oyo ogolo bona miso batute na miso bana te bana miso ba yima kamwana pe lelo bakoli mais mutu aza ko se permettre ba bloko wana batu ba vandi batu bazo landa ye pe oloba lelo c'est-à-dire toketa la mutu azo finga batu oza na dépression parce que soza na dépression ti rolanda mutu wana ta babi mutu wana mutu liboma ye pe mutu liboma ti siko liboma ezaka te mutu alongwa bilamba. Dépression est une maladie psychique. Et on a l'oublié, moko bon esprit a bien. Il faut tout sunga siko yo bato baza déprimé. Bato bana dépression.
bato bene baza na ba déception. C'est-à-dire à travers déception ne akoma na dépression. Pour déception wana ka ndenge kota ye ndenge wana a perda musala ndenge perda boulot, perdre ta travail. Un temps malamoko muto koma déprimé. A perdu un être cher. Mutu moi zaki maintenant, c'est-à-dire avant compter dans mutu wana. Mobali monga prometa libala. Et si mbate mbala na kima. A les soucis on les savent là non. Mutu a comme la dépression. O lingasu yo linga, c'est-à-dire au vivasu vi na yote. Ya on a lobby déception comme on mona mutu wana ami boka mina train. Oh, Moutouana s'est suicidé. Et pourquoi? Parce que Asa sous la confiance dans Yémo côté. Donc, ça dit même ma so Yémo. Attends, le gars, moi, tu n'es pas. Yanga balat sans masque à vie. Non, là, tu masque à vie, c'est ça la raté. Bima na monde wana. C'est confier penza na Nzambe yo. Donc, yo na Nzambe. Vanda pino ba Nzambe. Olena siligaka. Na zono temple au Sambelanga. Olena qui na l'église. Oh, il y a le puta, nous avons bien temps, nous sommes bien Nzambe. Nzambe, bien nous comprendre des temps. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Na comment mutako loba. Na saki boite Nzambe. Bandeko, je crois que mutako pesa okimia lokola Nzambe ate. Soko comprendre. Mon peuple périt faute de connaissances parce que toi tu comprends pas. Tellement yo comment la n'est-ce pas colère yo quand si tant yo sambela ka Nzambe yo kota yo za ba colère no pambala pambele so ti ba colère et c'est mati ba grade ko ba colère no ba et comment na ba grade ba généraux ba capitaine ba colonel ba colère na yo yo aussi ba colère na yo wana ndenge mata grade ndenge wana Nzambe yo visiter na colère ato vando fukami Jésus lela lufunu. Et si matin, donc, tout sunga, bande konabiso, so ko dans ndeko mo moni ke non, après ça mater, tout na ba TikTok, tout na ba nini, na ndenge bien, encourager. Mais so moni ka mutu moko bo senti na ke non o mutu yo, donc ya la batu barando, tala bien, tam faut na été, pour y habiter. A habiter. Na si mais incompréhension pour dire c'est mutu mo bo ndeko mo aleka ipe na baninyo aselo vidéo mo bo soneni ye azana dépression yo pe siko colère wana olandi ko beti yo po continuer la dépression dans mo beti enter ba kanjo siko le okesu na prison oke ko kolisa papa mbayemba luboko ebe bisaka mutu. Donc ndeko wana tellement dépression est contagieuse akabeli yo maladie na ye à partager na yo maladie un temps pour mi loba un temps vie non peut baby il faut se confier à Dieu tout simplement pour vaincre la dépression. Il faut se confier à Dieu, c'est tout. Zala bena fidèle ban Nzambe. Zala bena fidèle ban Nzambe. Ou se confier à une personne, mutumo blanc blanc mutoyo, hein, otal lolenge na ye. Yaza mute sengo. Yaza mutumo bo sentir que moins de fautes. Qui n'est pas naïf, mais vous partagez. Ah, vous savez ndenge nini pour ça la boy. Parce que consolation ya kitoko. Nako sabino te da Nzambe. Consolation ya batu na mukilio yo eza Nzambe. Mais ko zo conseil pas mutu. Ah, ya yo sala ndenge nini pona mona ka yo pena. O sala ndenge nini ya episode ngala sala bona sa. Ndeko na keba na ba dépression bebsa mutu bebsa vie na yo. Comme la vie est belle, qu'au vivre, la vie est belle, c'est-à-dire être en vie comme ça. Pour au monde, aux mon pépé, lobby naton, lobby kuna, au côté de ça ma belle, aux sous moutouté, c'est fini.
Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Si on a vie en monte vivant une seule fois, yo tient na yo ba dépression on a kati. Ah, on a pena kutu. Papa, bima na makambo yo bima. Eko biso tolobi kaka. Tolobi kaka. To pesi pera conseil. Mutu oyo aza na mato ya koyoka ayoka. Je crois que tokozonga lisusu na makambo yo pona tomeka kosunga bato. En tout cas, ndeko mona okoma très colérique. Ndeko mona ki o perda espoir. Ndeko mona ki o perda être moko cher na vie na yo. Ndeko mona ki o perda musala na yo. Ndeko mona ko perda loko mo botam sous le lobi ko memela yo dépression. Benga biso na numéro na biso où ils affiché wana. Makamunyo c'est mon togolo bango ati to na temps aussi ça makamunyo tout c'est vrai to lokende et tout doucement molo pour tout sunga bloko parce que loko yo au moins mutu mususu ya beba na ka na batu donc yeba yebie ya vanda na batu te ya vanda na akofana mutu te lobi na to mo bla ndo kumisa mutu wana opena prêtre opena mutu na ngai opena bo lobi na to oh. Donc, avant de battuter, on a dépression. On a très dangereux parce que on a ce côté on a mutu. Comment yon mutu normal au bébé na battutu? Yon mutu normal au bébé na battutu. Battu nous sommes à se réserver à se réserver naie par rapport peut-être il y a pas bêtise par rapport peut-être à qui mi bato ba dépression ou à qui m'a dit que non été batu belé bazan na dépression tikanga na mizonga na ngasima tikanga na c'est-à-dire na kokota ezali que tout le monde oyo na boya na batu aboya batu po aboyi de babuzoba donc yetam so na dépression ti po ça dépend mais normalement mutu mo ya beba na ngana batu tout donc ye batu tout mutu mo wa leki batu tout donc pona ye mutu moko ya kokana na sate donc ya leki ba donc nzamba sale spécial ko leka batu tout aux ans de dépression. Il faut que nous ayons un psychologue ou un mais pour moi, un psychologue, nous avons des affichés. Mais on fait des efforts pour surpasser ma kambutu. Papa. Obi bandeko baleki banzelo biso to tambola poto ya mikili so moni mona di banda moko akufi to na makamba mumi soki mwasi akufi na makamba mobali te en tout cas te pardon luka bien tala bien tuna le kanze yani ne wala te ya so azo visa ni mbamo bani mais muto aleki na banzela na po couleur nyonso tout au monde. Parce que comme il y a un mboga oyo, au cause de la dépression yanini. Yanini ona au monde ate. Moi si aboya ote na nzela. Moi si ozana ya kota liba la place mo boite. Joma yana lara les gars on a lara baka ko momite. Bato poto benga bango babwa kisayo ba yamba téléphone te okufa te okoma pe mikili yango. Est-ce que okufa? Ba camarade ba boka yo ba camarade ozana ba kenda ba benga ka ote. Eloko ni na mo oyo ekolekela yo lisusu. Pour kota na molimo ya dépression te. Ndeko bima na molimo oyo. Yo oyo onano koti na makambo te. So mon esprit moi colère moi là chaque jour. Do bate nga ko koma na esprit wa colère boita yani na. Na place à colère tiande ko sekebele c'est kakande belé. Voilà. Merci Nabino tout. Bato bolinga biso to lobela vie. Ba sujet photo lobela mingi on a bagi branche yo. Partagez-le de comme susu. Consolation ya malamu eza pa nzambe. Et pas ya pasteur oyo ke ko fuka mais la pas no ke c'est que non papa, ça un problème kaka le même mutu wana ok parce que ça mutu. Quand mutu ke boye c'est makambo na yo, lobi oyo ke ngomba moko ebimi.
Lo oke ko solana ye lo bien bimé panzani. Obanga ganini. Oh bazo sekangai parce muto azo seko wala tamsusu azana rien. Donc ye vi na ye déjà c'est chèque si elle a taillé. Olia luka ko musata vi na ye, ola luka yo kata ayoka bima na makambo yo, mais ye aza ko kota toujours. Longola complexe. Parce que mon peu complexe d'infériorité, ndego ça la pe que non, ou comme un peu déprimé hein. Au côté complexe d'infériorité, mon comme c'est-à-dire longola complexe, longola ko banga, longola colère, vivre vie non normale. Ce premier mot ezali ozana libala, premier mot ezali au monde que non ça marche pas. Vandi ça papa vanda. Vanda non wana. Tout cela on a comprendre des temps pour la nini boy pour bo solo là. Manque dialogue moko boye pesa ko sala zo fongola ba porte wana. Dossier to continue. Merci na bilona so bandeko bolandi biso. Botika malamu. Toza encore en Espagne, benga biso partout aux ali tokoya. To lobe la vie. Nyenge ton, moi na Paris. Certina de Zurich, Switzerland, Odoko Franco Ferré, Oyo, la musique. Yves Vogel Décibel na DRTV, Benoît Kissi, émission Tam Tam. Ngai kona salama, kasi na mekanzela ya osala, nyonso po ya koluka lokasa ya la vie. Motema motoninga nde na mawa mama, nalatili bokwela ya bolingo na yo, nakotambola sai na motema te. Moi qui aime l'amour, moi qui aime l'onseka, lelo na bina wapio na oyo yanga bolingo. Ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala, nyonso po ya koluka lokasa ya la vie. Motema motoninga nde na mawa mama, nalatili bokwela ya bolingo na yo, nakotambola sai na motema te. Wetiko sata moninga, soki okosonga Sinago, le makulusu Magio, na moyebi bolingo, na linga kobina, lelo na bina wapio, na moyanga bolingo. Ngai kona salama, kasi na mekanzela ya mosala, Tonton Dingi, yosopo ya koluka Papa Rosa de Paris. Motema motoninga nde na mawa mama, nalatili bokwela ya bolingo na yo, nakotambola sai na motema te. Sakoma Tufanga mwana Paris, Ado Mbengani mwana Paris, Kolova Timbia, Seleva Manu de Pasco Ndinga, Alashi Vava na Londres, Michi Kitoko. Sefa, Kate Wenze. Efo Perso, Kovako, Ibramondo, Junafa Makengele, le maire de Genève, Makonda da Silva. Soumeo, 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 Soumeo. Abidjana, Libanais, Mwana Paris. Yagi Bicho, Tchalma, Oubakleye de Paris, Freddy Ngoma, Berthe Mosolo, Bana Paris.
Merci, merci, Tozo Koba, Seko Koba, Nakatia Nkoba. Olivier Krakou, tous les grands bassistes, Jack Jackson de Genève.